Nyama na kati ya ngai na ngai. Est-ce que tu m'en veux bonne litungulu na ngai ai na ngai nyonso na tutaki déjà na kati ya tomate sikoyo nazobalola aubergine na ngai nyonso esangana esika moko awa eza nyama na ngai natiaki déjà na mai ya moto eza nyama oyo natiaki na mai ya moto yango me natie nanu nyama te tozokende nanu kaka comme réalité. Zavanteme, porte d'entrée à Formbuta. Voyage me makinga, mosika na Genève, mama. Mokolo yango, vule bandaki konoka, poe benisa bubutani yanga na yo. Danilo Sambo. Nakiti na aéroport à Cointre Nazeli téléphone leli bambouteillage lekio mabanzo Jean-Claude Salambango ngana komi kolemba Matalina ya banza ma ministre na paki miso na ngambo na moni ye fololo ekongenga pesanga lipasa motema ya moto motema na ngai tondakisa oyo oza fololo na kati ya osea na lonio lelo na motema na ngai monatie botalelanga Congo température, ya maman Rosette la fleur, nadambu. Congo température, eye na mo pepe asika, ya tobina e Congo température, eye na mo pepe asika, ya tobina e Congo température. Merci beaucoup na bandeko nyonso bakozwa temps ya kolanda héritier Ibula Muyaka na bango nyonso na Congo température TV. Na ebike lelo eza vraiment le 31 mars, eza la clôture ya mois de mars. Tellement à clôture il mois de mars en tout cas héritier Ibula na caméraman ne musée to salaki to megaye un père au boire ba papier to pona commune to ko kita nde to ko benda papier to tiraki ezali ke to pusana na commune à Bumbu précisément to na direction Sayo et plutôt à Sosa donc toi juste na avenue mo ba benga avenue Ganaketi avenue o apprécier kibiso to make un peu koluka ata le pango moko ko sepelisa biso neto moni le pango to pusani awa to moni le pango to sali choix awa Ganaketi numéro 123 donc 123 neto zo kotande awa na 123 pour na reposer ba maman ba question pourquoi parce que to mona di bandeko le 8 mars ba bana basi bazalaki na temps ya kolata maputa ya kotia ba vernis ya kosala boya ko bongisa boya ko kende ba shopping bani tout est-ce que le 8 mars ezaka basé na maputa est-ce que le 8 mars ezaka basé ya kokende kosala ambiance parce que tebi que moi si ya kala na moi si ya lelo moi différence ezali c'est pour cela tozo poussa na na cameraman na musée parce que za rubrique moko ya kitoko le 8 mars na bi ke bande ko na poto boko sepela yango toza awa donc musée poussana vraiment yakananga ensemble donc tokota to moni pe maman za ko préparer ko sala pe lisusu bientôt lia to kuti vraiment bonjour maman. Bonjour. Boni maman. Ça va? Bandeko bako lando partout dans le monde entier aux en direct na Congo température. Tout d'abord ton to yeba kombo maman obenga mina kombo nani. Ngai mama Bibi tala caméra babenga nga mingi na komba bei. OK. Bato kuti oza kolamba to kuti vraiment oza kolamba muzezo na biloko mama kolamba donc o kolamba nini. Nazolamba ngai na oyo eza nini
Antilope. Antilope dans Nyamazamba. Nyamazamba. Voilà. Nangai. Ok maman, donc na roti ko cha micro na awa pour ezalamo un peu bien. Voilà. Pour on a zalanga te à côté les maboué. Maman toye d'habitude que on a le droit surprise. Total yi que na occasion ya le 8 mars. To qui vraiment te à interroger batu te to ba ki na clôture ya le 8 mars. To goya vraiment ko luka batu o to sengel ke no to poser ba question to chaki ba papier na biso pour na tirage au sort to pona yi bongo commune na Bumbu. Na commune na Bumbu to ye to se retrouver dans le pango ya et tu es venu Ganaket, tu as mon numéro, mon gars apprécié, biso numéro 123. Ah, ne te bito kota awa. Dans ce temps pour ça ni liboso non maman, et ça par rapport il y a message ni au qui ko lancé pour na ba femme nyonso ba Rolanda. Message nga na passer pour na ba femme o nyonso ba Zolanda ngai. Vraiment pour na ngai na la isengo mingi ya kobenga mama. OK. Ya kozala mama. Pe na mibenga ngai moko. Maman ya bana nyonso ya Congo. OK. Parce que numéro 1 na naza catholique. Voilà. Nazali encadreur ya bana na église catholique. Waouh. Na kati ya communauté famille chrétienne nazali DCLR. OK. Délégué ya communauté locale na biso encadreur ya bana numéro 1. Na kati ya paroisse na biso Saint-Antoine de Padoue. Nazali comité de parents ya groupe K. Nazali catéchète na pesa bana malongi. Bon, po nga na roté ya surtout na bana na biso ya lelo. Bana na biso ya lelo ebele ba yebi ko lamba te. OK. Pourquoi? Na tonga na zo lamba boy. Mwana sengeli azala alanda o nga na zo sala. Mais mwana azate. OK. Azo tambola za ko se donner na ko tambola. Akoyeba ko lamba mokolo nini. Bana bazawa na tout moment. Malamu azui atie manzaka na ye atie vernis avandi na libanda azo sala o ya lingi olieke aye ba mama lamba ndenge nini bazoke mabala bamsu ba yebi ko lamba te. Voilà. Et comme secours et pas ba mama a aidé mwana lamba azo lamba bien te na libala et comme problème et pas maman la kisaki était. Est-ce que maman les rabande ko lamba mwana ndimaki azaleki wana po yeba et loko mon côté. Mais c'est quoi par rapport na nengo uti ko loba maman to mona ki thème ya le 8 mars ya né au 2021 ça qui femme va se réjouir. Si on a évité tant que aux maman aux appels encadre kabana aux appels na famille chrétienne la femme va se réjouir na liputa. La femme va se réjouir na kochaka ba manzaka, la femme va se réjouir ya okende ba shopping, ya okende ko fêter kaka le jour wana le 8 mars ou bien comment? Na bala na biso lelo. Liputa la tamakaka le 8 mars. Mais ngana mona ko mabe makasi. Voilà. Bana biso lelo bazozwa mabala te pourquoi? Bana balinko exposer nzoto na bango. Balinko exposer nzoto. Alors moi si wa bengami moi si kala biso yeba ba maman biso na ba pantalon te, na ba culotte te, na maputa, mama obomba nzoto na e. Ya wana biso tolanda. Mais bano biso tozobota lelo bana biso balingi maputa te. OK. Tandis que ce total mois de mars mobimba banda na ebandeli tozelaka le 8 mars te. Banda na ebandeli tina sukela moi ba maman. Okay. Mais comment bana balinga maputa te? Conseil na opesa bana na biso liputa ezali pona maman. Okay. Pantalon ezali pona mibali. Donc oya na kokai ko memela bango pona lelo ezande bana balata maputa. OK. Bana balata maputa. Mibali mingi bakoma kozwa mbasi pona ko exposer nzoto te. Nzoto moi c'est za temple. Okay. Mais l'air exposant mobile oya mo colonie to erne. Aroya te. Mais l'air moi ça zo bon nzoto na e mobile oya mo na penza femme africaine ye wana na maputa na e. Message makasi ngana ko ko pesa yango wana. Mais si par rapport ya ndenge to kende vraiment déjà likolo, est-ce que différence ni no comparer moi si ya kala na moi si ya lelo? Est-ce qu'il y a différence ezali? Oui, différence ezali. Moi ça kala akoyi ko exposer nzoto na été. Différence à liboso ngwana moi ça kala akoyi ko tika nzoto ne libanda te. Moi ça kala akoyi ko lata pantalon te na akoyi ko lata pantalon peut-être so nazo pangusanda kunanga culotte na lati na ebika na ko gunza mabana bazali. Mais
oya lelo bakoma sala musala te ko bima nyonso kaka pantalon culotte ba robe kutu na parlons pas nga benga milimo ndambu o bana biso balingi ba milimo ndambu moi ba robe moi mikuse abimi na epe il y a aussi des parents qui n'est pas moi na bimi ndenge wana kenai. Donc voilà, mais par rapport, est-ce que aujourd'hui kolamba peine tout le monde oza kolamba boye et rose la peine d'être basi o bazo bala lelo ceux qui m'ont servi kolamba te est-ce que roti mi sape mobali ndako? Oui. Moi c'est ça ebolamba te ko kimisa mobali ndako parce que l'air akobima ke okuta na mwasi moko alambaka très bien neti ngala mikumi sita na lamba bien na lambaka bien mais moi si akei ake okuta oyo na ndako nezalaka te olamba ngai ozwi kaka nyonso ele osangisi osilisi pe otie na mesa mais aye pai na ngali ngai eza différent na oyo aliaki kuna mobali osani akolinga liaka ngai oyo ngai. Mais si lelo bande on a biso muso bali banda na ba poto bani tout ko vivre na bango parce que bato baloba que non mabala ya poto e umela raté et panzana ka pamba mais tout le monde a pe bande ko mususu lelo a uti poto ayo ko bala pe mwasi na Kinshasa akene pe poto mais lelo tout le monde a bande ko mususu ba koma azana el poto el Kinshasa et tant que maman o tu ko lobani pour nangai en tant que maman mobali soki olingi mwasi na yo et que omoni mabe ezali pona mwasi no total ba el poto el Kinshasa te na tango olingi mwasi que ça soit na el poto aza mwasi na el Kinshasa aza mwasi et loko o ya mabe omoni kati na mwasi na o sepeli na ngote peut-être habillement ya mwasi no sepela na ngote loba na mwasi no te maman biso bande ko lata boy te lata boy o ça la fierté basi ezala bon. Voilà maman par rapport te okuta osukoza kolamba na ba conseil to pesi bana basi bayoti ba kolanda yo ba koyoka siko biloko za kolamba préparation nango esala makandeni to profiter parce que bande ko pe ba libanda balambaka ba kozo pe msupe conseil pa ma bibi batala ndenge nini okolamba ngai na nyamazamba donc o pesa mo explication na bande ko pe ba kolanda ngai nanga na kalingaka ngai ya ko kalinga ndeno mwana nazo sala ngai nanga boino sokola ngai nanga mbisi nanga na otia na nyama nanga na otia na maya moto nazwi ngai nanga na sokoli na tie huile nanga na moto nazwi tomate na kati na tie na kalingi tomate na tie ngai na kati bo aubergine matungulu biloko nyonso na ko balola ka ngai wana ti ekolemba ngai soki elembi nazwi mbisi nyama nanga na tie na kati tant na otia ngai nanga na kati na tie bon bana leo bakoma otia ba biloko ebele o banini bon ngai kaka tomate ba piment nanga na obwaka mobimba matungulu nanga aubergine nanga na tie voilà mais tokotika ote tozala vraiment awa tokolandela ngai o titango ekobela vraiment tokolandela ngo titango ekobela so étape par étape ndenge za kosala to filmer yango ndenge to yokuto dezo kolongola yango babenga ngo kodongola na odongola ngai na kaka nozomona nazo dongola ngai nanga nazo tiango na esika moko ngai pe ko sokwamba moko te pe zo loko moko euta na mabele il faut sokola ngo mingi ko kolamba pe ngai mutalie eza na zelo o critiquer mutu wana ebolamba te ngai faut sokola mingi osokoli ngai na yo ndenge na osala boye osokoli après oyeko tia huile na moto so lo bota ngai yango moko ekoki pe kozika tia tomate otie ngai obandi ko kalinga yango okalingi ngai ti yango moko ekolemba après otie ba matungulu biloko nyonso na suka nango soki omoni ke mbisi no eza makasi otokisi soki ya makasi te ozwi otie yango mingi ngalingaka yango na mbisi ya moto moko otie yango okalingi etoki mwa moke ekoti solo nango wana ya mbisi ale olambi melelonga na olamba nyama zamba na ngai voilà ok tozala vraiment ensemble tu vis que son aussi ça kodonga ti ko matsango na moto nde to koyeba ndeni vraiment to moni pe na nzungu lo nzungu munene eza kotuka eza soso est-ce que tu kofungola ndeko ede biso na serviette to funga to mona to yo fungola mama problème ezate papa
totala biloko mama za kolamba wana eza soso bana balingaka na bango soso bana Kinshasa balingaka soso biso bato ya kala tolingaka na biso basoso wana te mpo otalaka baformol eza soso ya Congo te soso ya mini vivre frais ok vivre frais mais lo mo intéressé nga na moni oza kolamba muse benda mbabola oyo eza ya bapile intéressé biso makasi mpe eza kosala makasi nayebi te bosala yango ndeni mbabola oyo tomoni eza ya bapile banini mbabola mwa bamakalo ya poussière wana oyo bato banégligaka natie na mbabola na nga na pelisi nazwi pile wana misatu natie ezobaluka so mpo olingi kosalela pile moko odiminue kaka badiminueront selon bapile pile eza misatu so moyeke moto eleki makasi olongoli otie na deuxième bien otie na première mais boye consommation ezalaka te consommation eza te pile oyo nakokosala nango ata une semaine bon nakokosala nango une semaine eza vraiment bénéfique pour ngai. Mais sur par rapport au miko kena biso poto tika olambaka na yo to filmer mamnyoso ba mama oyo azala ke mwana za ndako libala zo ko intoxiquer ke mwana na ye alinga ba bokilo na yete alinga ba neve to ba nièce ya mobali na yete conseil nyoko pesa ba ba maman basala ndenge wana pona bana baza ba mama te pona ngai naza mama na kati ndako kuna ngai eloko liboso nalinga ba semeki na ngai ba bokilo na nga mingi nalinga bango mingi po bokilo na nga za lokwa mama na nga semeki na nga za lokwa ndeko na ngai soki nazwi problème semeki na nga koya siko na loba na bana balinga ba semeki te balinga ba bokilo te par rapport à quoi donc moi na nyonso neti ngai ba semeki na nga moko loba na ngai alinga ngai mingi pour ceux qui ont besoin ko zombongo epa ndeko na ye akoleka vers nga ceux qui aleki vers ngai ke bibi boye suka nonga no sona mobile na nga te ya boye ya ke pa ina yo linga opesa ye kakata ya mingi te pesa ye moke voilà yozala mingi oboya ba semeki no pona linga ba semeki na yo mais lelo ba jeune fille belé ba okena ba mabala eza ko umela raté eza ko kufaka est-ce que eza ba kozani eza manque ba maman ba pesa bana ba ba conseil te parce na moni awa mama loboko musu eza na manzaka loboko musu eza na manzaka te loboko na nga o eza manzaka na ngai ya manzaka na ngai nalinga ko garder o te po na lira mingi na maboko muto aliaka ou bien atiaka manzaka ou bien aza na manzaka milai deux maboko salité nyonso ekotaka na kati ya manzaka leur siko ye aza aliaka na droite et que droite sango manzaka milai okati fufu ou bien ozwi eloko okati musuni ekoti wana olia salité na salité fufu wana ekoti wana na salité kotaki na manzaka donc il faut ko éviter voilà mais si on a na mona inde ya mona ngana poser question rapidement par rapport ya bana basi ya lelo ba jeune fille ba ko balaka to mona mabala ko umela rateza ko kufaka eza nini eza ba conseil ezo pesa mabien te na bandaku to tina ba église bazoko ko supporter ba jeune fille ya lelo te bien ndengeni bazali boso eza ndako ndenga na te ya bana ezala bana na ngai malongi ezala bana na ngai ya kati ya ba groupe o naza na kati ya paroisse avant mwana asala likambo mabe kuna na kati na tuna nano est-ce que papa yebi est-ce que bosala la prière na kati ndako na bino ba 20h 21h bo vanda ensemble ko sala prière pour leur et on a papa sola na banane leur et on a maman sola na banane leur bosala la prière en famille. Papa azo zwa occasion ya kosola na mwana mama za occasion kosola na bana na ye wana place wana vraiment na kondana na ngate ko mwana ke libala ke omela te mwana sali boye éducation de base ezala quitté l'éducation de base ezate maman il faut zwa ka ton ya kosola na bana na ye que ça soit ya basi mibali maman il faut zwa ton ya kosola na bango po baza ba camarade na liboso voilà. OK, merci beaucoup en tout cas bandeko bandeko bozwa vraiment tant kolanda mama bibi ndenge azolamba ti akosilisa occasion to kuta na to ko rater en moté mon vieux Davin Steve okolandanga Mira mafuta kisi na kati Allemagne okolandanga Pascal Mora banona on est de cœur avec toi moté Maginette tous ces vos Mars et Tomati moi ça pembe on est ensemble la maman Rosette la fleur d'Ambo on est ensemble Sandra Angata maman la petit Brown Junior tous vraiment ensemble à mon vieux Voski donc tous à Rosette to lia mabilubu ya maman lelo parce que ça chance na biso
tobeti libaku na adresse 123 awa na Ganaketi na commune ya Bumbu. Toza ensemble na muyo tozela mama tia koleka na beta pe etikali pe. Nakomi sikoyo kolamba ngai na nga. Natie mafuta na na moto. On a tomate. Natie tomate. Natie tomate na nga na mafuta. Sikoyo ifona lamba ngai. Kwa ezaka tomate, huile. On a tea. Sikoyo natie ngai. Ngai nanga ebimisa penza ngai nango. Bona tokisa nango kamai te. Nakalinga ngai na tomate esika moko na huile. Mai nanu te. Mona zolongola mai ezotika. Mai nanu kaka mai ya tomate. Zobalula. Ngai nanga. Sikoyo ufona ta aubergine. Oyo eza aubergine. Nazotia na kati ya ngai. Nyonso na kobalula nzela moko. Litungulu na ngai, ai na ngai nyonso na tutaki deja na kati ya tomate. Sikoyo nazobalola aubergine na ngai nyonso esangana esika moko. Awa eza nyama na ngai natiaki deja na mai ya moto. Eza nyama oyo natiaki na mai ya moto yango. Mais natie nanu nyama te. Tozokende nanu kaka ngai na aubergine ebimisa mai nango e. Soki ebimisi mai nango etoki na mai nango ali elembi sima na kotia nyama na nga na suka. Nyama na kati ya ngai na ngai. Parce que tu m'en veux bonne attitude. Pona nini nalati kitambala mwasi natanga zolamba totiaka ba plante na moto basuki na biso tantôt ekoki kokota na biloko liboso nalata kitambala te pona bande kosala ifaina sokola yango sokolo kwa nasilisa ko sokola ngai na ngai natie nyama na ngai na mai yango na ifale nalata sikoyo kitambala yango nalati kitambala on a protéger biloko na olamba suki ekota na kati te. Naka message na osala sauce tunde. Non sala en sauce te, non sala encore ya okalinga mais on sala lango sauce claire ya matungulu kaka na poivron na bandeni. Sauce ezalaka ya pembe wana. Ah, bon. Na blanc écoute sauce ya rouge wana. Sauce rouge. Bato balinga kolia yango te. Okoma penzo sali yango boye pe etuli.
Moi par exemple mukaolia ngona nda kwa zate. Awa eza ndembi, matungulu na poivron. Awa ezali moni moi sauce on a toxela sauce oyo etikala ya se wana nazwi huile on a kalingeli sauce na tie awa siko nazotia matungulu oyo na bandembi yango sauce kaka barolela sauce. Mais siko bato musu balingana bango ezala mpe colorant okoki kozwa ta tomate ya mbuma okati na kati awa ozali matungulu no elembi na ndembi soki elembi ozwi soso otie na kati osangisi baloli yango alekiti olie suka na ngwende yango wana soki elembi na ozwa soso na ngai na kalingi na tie pembeni na sopi na kati matungulu na ngai elembi na bandembi sikoyo natie soso na ngai nyonso na kalinga iki obasa mai toka sipo kaka oyo kabwe olia makala na sol na nini oyo namona ona kwanga eleka makabo soso na ngai pe ebeli kasi ko ese ebeli okita moto ozila nazokitisa na silisi soso ebeli bato mingi balingaka kolia lisusu soso balamba te oyo yango wana ekoma okalingi kaka soso osali bamatungulu na yo oyo kaka ndenge ezali boye otali yango donc soso bakalinga kaka na sauce fleur esili boye ezalaka na mesa siko osilisi gradi na suka biloko bilubu ebeli nde mama aza koservir servir donc tokolia yango donc bato baza komona déjà donc ngai ebeli babi tokogoûter sauce voilà Jésus voilà maman namoni tokomi na biso na suka eux comme so na temps que bato badamaka bato baliaka banini to et tout poulet na biso pe déjà ebeli basolution nyonso oyo osali oyo basolution nyonso oyo osali est-ce que okosunga mpe bandeko oyo bakolanda o libanda ya mboka opesaka mpe conseil ya makusa to moto aza na badifficulté ya kolamba moto aza na problème na bacouple na bango est-ce que bakoki kobenga o mpona baconseil ndenge ezalaka bon moto aza na problème na couple na ye akoki kobenganga mpo naza mama voilà naza toujours awa mpona kosunga place couple eza na kimia te tokoki kotia kimia mpo tolingi moto soki abala pour la deuxième fois te moto abalaka mbala moko mpona mabali ekufaka te moto so aza na besoin na ngai aluki ngai naopesa bino numero na ngai ezali 089 83 63 403 089 83 63 403 kombo na ngai Beintingi. Voilà. Merci beaucoup maman en tout cas na bilubu kitoko yo lambeli biso na ndenge ko lobike bandeko tout ba ba problème ba benga yo okopesa ba conseil surtout na ba couple muto pas en ba difficulté ko lamba maman malamu yeyo alobi par rapport ya ndenge ba difficulté no sozana na couple contacter na numéro oya pesi so kanyi pe numéro bien te obenga tanga héritier ibula na kopesa numéro ya maman en tout cas merci beaucoup. Bon appétit na bandeko tout ba kolia bo mona pe héritier ibula nenga ko goûter eloko damazi o maman lambi vraiment en tout cas merci beaucoup na maman soki bato ya ko dédicacer soki bazali na pesi mbote nanga na bandeko na ngai banson o balanda YouTube. OK na pesi bino mbote na lingi bino mingi mais na pesi mbote na Laetitia na pesi mbote na Kelvi na bosani gradité bana nanga nyonso na lingi bino mingi na bosani te Mabda maman comprendre bakombo esili na mutu donc faut comprendre merci beaucoup maman to monani kaka ndenge to lobaka mais biso to kendete musée photo liat photo liat donc voilà na bosani killer te wana tala mwana nga tango nyonso voilà maman qui n'a pas na ye nazokende na servir voilà merci beaucoup
Mouzeleka Maliboso. Merci beaucoup. Neneba français balobaka, les bonnes choses ne durent jamais. Donc, tu as maman Ida Oto Solanaye. Par rapport à la clôture, il y a moins de la femme. Tu as dit que le pan intéressé. Tu as maman Ida on a gagné 136 et place et 123 plutôt. Et place au puis tu as dit maman a payé si bande cognon sur basi conseil étant que maman et pour le gars dit bon on a makusa a expliqué batu n'engani ni pe balambaka donc tu as sur bande cognon sur au balandi ko hésiter te ce qui maman bêtise sur motema ce qui maman bêtise sur motema tout sur motema pour nous soutenir maman ko hésiter te ba numéro za na ngwana te ba soutien ce ya oh na chela maman na oh non son nzamba ko tout sa motema na oh lingo sala pour maman Ida au bengue numéro et ça vraiment on a par rapport à ba conseil par rapport à maman Bibi par rapport à ba conseil bani tout et kozala bien mingi là directement mon héritier Ibula je dis merci na bande ronyon so o balinga ka chaîne na biso Congo température ba bito zo pesa toujours elengi ni banda mboka bande ko ba ko sepela ba ko zala de cité o lo ba vient na Davin Steve alobaka eloko nyonso engengaka ezawolote donc merci beaucoup na Adrich Motomètre Bebazi Beba, merci beaucoup à Mokonza Mboka le tout puissant champion d'or depuis La Rochelle. Je dis encore merci à Mira Mafuta Kissi depuis Allemagne, je te salue. Je dis encore merci à Pascal Morabano na Moté Maginette tous ces vos. Merci à tout le monde, moi ça permet on est de cœur avec vous en tout cas na Mboka Canada pour notre Moté Marofongama donc merci beaucoup na Willy Mani, merci beaucoup à mon ami de tout le temps, de tous les jours, Tiller si. Ils ont un système à boire. Donc, merci beaucoup à Bandego Nyoso, Barozali Bakou et Rolanda Bisso partout dans le monde entier. Nga héritier Iboulane na Lobaka. Tomonani Soji Nzambe Azongi Namuti. Play. Tala. Mon entier, botalelanga, Congo température, ya maman Rosette et la fleur, Nadambu. Congo température, et yena mo pepa sika, ya tobina Congo température, et yena mo pepa sika, ya tobina Congo température.